Capage TV. Capage TV. Capage TV. Donc il bala balingi ba changer yango papa. Bo changer mabala te. Yango so na ba jeune mi bazo bala, mabala eumelite pour epanzani. Libala komona bakena Hilton Hotel, bakena Hotel du Fleuve, 6 mois kaka makambo ekomi kobima. Pona nindi ba service coutumier ezo kende malamu te. Yo ndeko oyebi kikongo te, oyebi shiluba te, oyebi langi na yo te. Boluka na bato bayebi kosala kinzonzi. Parce que lokola papa JB azali star. Libala wana eza libala mbamba bale sa yimi na ngwebele. Mais bango baza famille moko baza star. Mama Mida aza star, ayebani monde entier. Bana wana tomona kina ba procès ya papa Kabere lo ba yebani ingeza la pe loko moko lingeke teka susu kiti na biso mais kiliti na biso teka makiti déjà mwana fois yana lamba liputan la comprenez pété nani akefuka daida akefuka papa na ye c'est ça mais valeur wana mobali tangwa ye bakanga kama fula na biso ba kongo 4 coins ya mafula fallait to mona ta makazo ozo la kisaki bakangi mafula to moni loko na te pona ko dénoncer yango yebisaka yo biso toyaka ko sala ba dénonciation eloko basobe nango pandil to voyance des prophéties eza solote ezali lokota yo mwana nzambe nyonso sotala biso yo mwana bakoko nyonso zolanda biso bolanda eloko te bozomona pa ba prophète eza nango na ema mama kapashe ko simba eza nango na kisi te oyo eza kisi te nakolongo nango boye tala elongo ka boye oyo eza na kisi moko oyo eza eloko moko mais ozomona ke eza ema eza ema babalusaka ema olingi mama soka na croix wana na croix wana étoile mama nani olingi nini ezali solo te eloko oyo eza na ema bachaka neti bona che eya na non ngamona balusi ema po eya na non donc eza je bazo manipuler bino bakoko eza na kati so balusi ema eza na kati ya mama OK soko chebo tio ye nango kaka ozomona eza eloko moko te eza ema moi ongunza na butuma asinza yo possible baki pusa OK, etikali. Omoni ema. OK. Eza nango ema toye ko dénoncer. Quel mauvais ma. Eza mauvais ma eza makambo ya solo te. Bokeba bino bandeko. Bazo pesa ba. Eza ba jouer. Eza jouer bazo pesa. Oyo eza lokola ije oyo bana babetaka kibuto. Yebi she kibuto. Bana na biso basanganaka obalusi ko bongo. Soki nini wana bazo chambongo siko na bamikili mususu bana basakanela kango. Non oui soki mbongo ekoya yango wana basalaka oyo ekotaka monde tolongoli non moni eza jouer eza jouer ekotaka nango awa monita etelemi ema ekangi yango eza jouer eloko oyo bolanda te kokende na ba pratique wana ba portemoni magique te eza mbongo ebimaka lelo esilaka pe kaka lelo mais là ce que $100 000 bimeli na 23h58 otikali na 2 minutes pour silisa yango soko silisi yango te ba condition bandi pesa mama koma pede yango ndi ba jeune baza kokufa ba mort sibite so ya pona biloko wana ba koko na biso basalela king kodia yonde ko lukan kodia famille na bino yango nde ezali bokoko na biso bakoko na biso basalela king kodia yo muntu lukan kodia famille ba lukan kodia ndeni kodia yo muntu sana posa kodia ko somba ngo pe na mbongo te ko benga ngai pete na tekela yo parce que soko sombi kodia na mbongo ezalaka mabe soko sombi pe kodia famille ya batu ezalaka mabe mais benga ngai na plus 243 81 54 51 313 beto to feti fiungu na tete mona kimpeve to azaya vo mona dikanda dia ko mona luvila dia ko volone kodia c'est-à-dire to kanalo ba consultation spirituelle abe akosa yote pasteur akosa yote kodia isa iloko malamu na peuple d'Israël basaki na iloko na bango lokona kodia Israël arche de l'alliance donc ba yibi arche de l'alliance ki na mboka musiko miko boma batu mais bazongisi arche de l'alliance moyebo masuba na Israël ezalite po ezalaki destiné na bango mais biso nzambe apesaki chaque clan na chaque tribu na chaque famille na kodia na yango donc yo zo souffrir luka kodia na bino zwa kaka ya bino soko zwi ya bino te yango boyoka o kodia lieto ezo senga batu ka effort nini po bino po présenter makasi na bino ya bokoko et pas chef de l'état bosala makasi ni po bango bata réveil bazara pena na makambo wana bakendaka bakotaka babimaka bazara makasi ya kokutana na bakondi bino siko o bino bozala makambo ya kinkulu makambo bokoko et tout balekaka bino ya puissance to baleki bino na nini on a circuit bozo yamba na télévision alati bilamba rouge alati acheba croix achebi loko na nzoto pour exciter les gens mais na kati la bango mamba molimo ezalité
mais ngai bilamba oyo ngai eza bakoko ya bakoko batikila ngai yango pe mingi bozo ya bakobona ya na télévision abimisi par exemple moto abimisi nyoka abimisi mbongo eza na rien à voir na ndeko azana tala biso na poto to na mboka azobota te eza na rien à voir na muto azana ba problème ba mari de nuit eza na rien à voir na muto azana problème ya impuissance sexuelle to bakanyo so ona salisaka bato na nzela fungi mbamba yebisa biso ngunza eza nini différence eza nini na babikudi na bato lobi batransforma bango différence eza nini na bangunza bandeko ya Kinshasa pe ya ndinga ya lelo ya sika botunanga nini société ya botongi bandako na kombo ya Thierry Bouda Construction TBC en cycle ezali organisé ba service ebele en matière de construction lokola maçonnerie, architecture, construction des ouvrages de génie civil, carrelage, pe misala ya ndenge na ndenge ezali na kati ozoluka biso wapi boluka biso musika te ozali na numéro 35 avenue Victoire commune ya Kalamu quartier Matongede référence au Bibi Play ba numéro na biso ezali 0032 46 62 49 007 081 19 46 088 benga biso pe na numéro mususu 083 81 15 088 kola lisamiso te bandeko ya Kinshasa soki oza na bandako na yo ke bokoya kotika bana baorphelin sans héritage yaka kotongisa bandako na bino na société Thierry Bouda Construction TBC na prima lamu oya mobondo ekeyo. Bienvenue dans Capache Télévision et merci de nous suivre massivement. Merci na wa Rolanda Biso. Awa peli banda ya mboka tozana ngunza mbali boso na mona ngunza me invest. Ngana bika bazaka bakulungulu balata bakangaka boye bazaka bazotuntuka na ebité monsieur Diakiese si je me trompe pas le nom. Na ebité ya sali bongo te ndenge ni ya biso fashion. Batabutu bango ya fashion pe ba ebike soki ba na bonganga ngana osai miso te na ngobanga. Abomi na mo ba spiritualité na kuna ayepe na propre bien ba semi boots alobi ngunza la tarape semi boots ezalaka makolongulu te to sala vraiment moi explication ba question yanga ba réponse yaye et papa de caisse bonne santé. Oui, santé za malamu mama Capache et merci na kondima koyamba biso pe merci na invitation na bino. To pesi bino merci na Capache TV Mobimba pe to pesi bino sous félicitations. Ya komona moi si mais azo evre to kuti awa en plein chantier tika nzambe bakoko apambola osusu afungola ba porte po misala oyo to ikokuta awa tango to kozonga mbala sima ezala présentable pe nzambe acha loboko na ye pe to pesi mbote na bandeko nyonso bazuli baku ya kolanda biso partout dans le monde entier bonjour ou bonsoir ça dépend ya l'air oyo ozwami bozotala biso bika nzambe apungutulendo kalubambo kila kalukeba e bika nzambe apungutulendo katala sisikiani e kalusa kumona tika ite mawe ko botangela ngona classe mambo makimpeve makinsuni mambo makimpeve ezaka na classe te donc tika maye ko bimara monoko na ngai to bima mama Capache ba questionner ezalaka kilo tika ete réponse monoko ezala ya ngai kasi maloba ezala ya bakoko na biso mais oyebi ke elobelo e comme kota pe cop elobeli nyonso ekota na cop même ki arabe pe kota na cop okokende pe maharabu moko bo bandiko loba pe ki arabe et koki pe kozala mais yo mutu uzana problème yo ndem faut sala na discernement OK pe na abe mususu ape aza pratiquant mais abe ko loba kaka latin mais yo mutu uzana problème faut sala ozala nde na discernement yango to yebisaka bandeko balandaka biso botala esika bokochama toyi botala esika bokochama miso pe matambe na bino na ba service nyonso oyo eyelaka biso na ba problème nyonso omoni mutu lelo soka aza na problème mama Capache fali ayembaki ke litoyi ekomaka elengi ya koyoka maloba nyonso mutu nyonso akomona na nzela bayebise tia boye ache songisa boye ache parce que aza na problème ndenge olobi ete na ye na bilamba ya kingunza te oui na ye nango te pourquoi na bi avant nga oyambaki pe médecin aye nango te un vrai mutu ya molimo akoya na bilamba na plateau te yo otangi baklasse oyo ya ebele otangi baekole oza balicencié na yebi baniveau na yo te mais nayebi ke oza mutu oza na badiplôme nandimi te camarade no moko akoma avocat to juge ntango bokutanaka na nzela alataka torche na ye
alata kaka oye toshi musala. awa na ye musala te awa na ye na signe ya pédagogie na ye Ok. kote ya ko mobengi biso invitation Ok, toza toye na vie, pratique na ye te. na pratique te Ok. place na ngai ya musala ezali na kilongo o bato Ok. mosusu balobaka temple biso tobengaka kilongo esika Bino wapi vous avez un temple, hein? temple c'est l'église non Ah, temple ok. c'est rien à voir avec bikekos non mais temple le mot temple c'est ça à kikongo biso tobengaka mena kilongo mais mona kilongo faut tivata mvoatuluki ya kingunza c'est-à-dire na lata kabilamba ya kingunza mono penge na mvoatuluki ya kingunza mambo mamoso ya kingunza ngena yao mais yanga bilamba izate mettre taille baka mono mesira tunga yango Ah. pona koya ko exciter nos frères et sœurs mingi bozo yamba na télévision alati bilamba rouge alati acheba croix ache biloko na nzoto pour exciter les gens mais na kati la bango mamba molimo ezalité mais ngai bilamba oyo ngai eza bakoko ya bakoko batikila ngai yango pe mingi bozo yamba komona ya na télévision abimisi par exemple moto abimisi nyoka abimisi mbongo eza na rien à voir na ndeko azana tala biso na pototo a na mboka azobota te eza na rien à voir na muto azana ba problème ba mari de nuit eza na rien à voir na muto azana problème ya impuissance sexuelle to bakanyo so ona salisaka bato na nzela fumuki mbamo ozomona eza biloko oyo pona ko exciter bato mutu mususu ayi na télévision abimisi $500 mais tango bakopesa confiance na ndeko azotala biso po asala yango sikoyo ya ebele moya koka eza te mama kapashi yo kolamba fumba ya divers amuba tokolia mpe tokosepela na yo mais tango ekokoma fumba ya libala ya daida piana bakobenga o te ebi bakobenga o te pourquoi babengaka bamama moko boye moni mama na lamba na libala moko boye ayi kolamba su na libala moko boye po ya yebi kolamba fumba ya ebele parce que ebele komaka fo spécialiste mais mutu mususu akozwa numéro na ye aye pe asali exhibition abimisi $1000 $500 pour exciter nos frères et sœurs mais mambo maki mpeve mona grimace ko mambo maki mpeve mona mvoatuluko bisino botangi français balobi ki on reconnaît un moine par son habit mais les habits ne fait pas les moines yango biso toyaka boy comme pédagogue oteya yo ndeko mama papa ozana ba difficulté ozana ba problème spirituel o ezo déranger yo ozala na jitimate kota na chambre avant pesa moto prier confiance to pesa ye loboko na yo to matoi na yo obonela nzambe bakoko na biso bakolagisa yo ke na nzela ndeko wana okoki kozwa lobiko ukoma donc c'est-à-dire bilamba wana na koya nango boye ezana tina te soko moni mwana moko na quartier komi kolata bilamba na ba médecin to ba blouson yeba ki asa na G1 na séance infirmière akomi ko luka kutu kaka ayo katenda komoko ba muto azobela akene tobola yeka ka fage tobola tonga dans la quartier ça na tension maintenant yeba ki asa ni mona classe c'est ça maintenant qui se passe na ba chaîne mais liboso pe dans le kana ba chaîne ya télévision te ata bino pe bangunza et puis yebisa biso ngunza eza nini différence ezani na ba bikudi na bato lobi ba transformer bon différence ezani na bangunza biso tozali neti kolanga nazali ngunza engelo bangu engelo ba mama nza engelo ba mokili donc mama na mokili mais yo pe oza ngunza moindo nyonso azali ngunza mais kingunza eyaka ba don oyo ezalaka na kati ya kingunza eyaka na mutu tango nzambe alingaka na era lingi c'est-à-dire ngana kati ya kingunza na ngai nabikolaka bato namonaka makambo nasungaka bato na kai wana depuis 20 ans depuis 13 ans nabandi première pratique baliaki mutu mwana mutu na mboka na kwilongongo ndeko kwa yebisinga dia kiese ununge ifoti sala yo salo donc nakanga mwana mutu mais ngai pe nazaki na ngana 13 ans nayebika na sala kana nga je croyais ka isaka ba pratique na zui makanzu bambila biloko to sala na kangi mutu pe simba kimena 20 ans koko alinga kufa koko ayebisinga dia kiese monongeti kwenda ngei futi sala yo salo donc na so kufa yo tikala na musala yo apesinga ka ukelo lendo u bato de commandement ya famille pe apesinga 3 paroles wenda sadisa makanda izindinga za zonsono c'est-à-dire na ke de sunga be kolo babota nyonso bazana ba difficulté pe balobi lwaka kuna biso tubeto to lwaka ko lelo yo bakoko na ngai bazaki na mutuka te menga na ye na moke mbambana na ngai koko na ngai kendaki mikila poto te ngai lelo na saka na première visa te na tambola ka partout na utiba voyage ya libanda mboka lelo yo koko na ngai tikaki ndako ya mabele mais biso totongi ba orphelinat o ezana kulingongo tokopesa bino ba image ya illustration totongi ba orphelinat totongi ba hommage tosali ba kambo oyo bakoko na biso basalaki te po ezalaki recommandation ya bakoko na biso donc na âge ya 20 ans wana sikoyo mpeve ekiti ekoti kati na nga na bandiko bikola na bandiko sunga kindoki kya mbote kya mbote kya bankuluzeto
munalendo kia tata Simoni Kimbangu ba bisimbi bya ntoto bisimbi bya maza ya utotisalila e ya utotinyakisila. Donc c'est-à-dire peve mena yepa na ngana bandi kosunga batu misala ikomi kosalema na komi kosala kino lelo nazo sala misala oyo to sala ka ya molimo. Donc eza eloko oyo Nzambe apesaka don. Lokola ba chrétien balobaka omona na église musu bazoyemba molimo musantu yaka. Nzoba nde boyemba ka susu te molimo musantu yaka. Foko loba molimo musantu agir sala. Parce que maître Jésus a yebisaki bino akeyi mais akotikela bino molimo musantu o ayaki na jour pa ya Pentecôte. Mais okene na église mususu ba ignorant azoyemba molimo musantu yaka. Non, molimo musantu agir parce qu'il est déjà là. De tibiso pe kingunza futolo bakempeve kia bankulu zetu sala kingunza yoyo tata Simoni Kimbangu kasadila mama kimpavita bisimbi bya ntoto bisimbi bya maza basala kati na yo na problème ozana ngona mama maladi ozana ngona na difficulté nyonso oyo ozana ngona bikila na spiritualité nyonso bikila ezanga kate na bonzambe nyonso so mutaye ngana pesa ka sambikila ko sebino me biso bikila na biso ezaka ya makila te to senga ka makila te na service nyonso ngana salila ka babi banda kaka bongo beto muna kimenga ko to tisadila mama kapashi kilidia ndutu apo bongo bimela bat na butu non eza solo te beto muna kimenga ko beto muna ntie mungwa yemaza yo bankulu setu basadila e beto pebana ya to tisadila biso to salila ka mai mungwa mafuta oyo bakoko no basalela ki pe biso pe yango to sala na ba service na biso nyonso to sala ka to sengela ka bato nini te. Donc yo ndeko ozana difficulté yo ndeko ozana ba problème ozo tungisa yo ozana kaya maladie soki ozana maladi akende salisa examen mela lutère mela kinini ngape na melaka yango ozana problème ya appendicite kende basala opération ozana problème soki ya myome soki ya nini bakosala na mundele kende basala yo opération mais benganga na plus de 143 81 54 51 313 biso to accompagner kaka na prière obengi biso kaka na WhatsApp na biso to accompagner na prière to senga ka mbongo te ozana maladie oyo munganga koki ko sala mwana zobela benga biso na plus de 143 81 54 51 313 biso to accompagner na prière mais maladie oyo tamboli ba trompe yo ba trompe na yo ya mystique ba trompe eza normal na hôpital mais ozobota te Mobali depuis ko bala na impuissance sexuelle. Moi sino akima o mobali no akima yo problème ite libale kufa kaka ndengwana. Ozala ba mari de nuit femme de nuit. Ozoka mukanda te awo na mboka ba noma ka ote ba fota ka ote ba kanyoso oyo zanango otamboli na ba église osu solution te. OK wapi osu solution te. Vutu kante te mona kinkulu zeto yakana na bokoko na biso mona kumba tata Simoni Kimbangu e bankulu zeto okozwa solution obengi biso kaka na plus de 143 81 54 51 370 donc kanyoso zanango bana basobela maboma na poto mwana zomela ba drogue ozana problème obotaka bisimbi obotaka bizengi omona ka batu babimelaka yo nyonso lalaka neto lalila mobale ko hésiter te kan nyonso lekozana yango oyo okokende na hôpital kende hôpital to so encourager yo omelaka kisi na yo mela kisi na yo me benga biso to ko accompagner kaka na prière na plus de 143 81 54 51 313 bolanda eloko so leka na télévision te muto alati biloko na ye aye ko sala ba démonstration to moni pe jouer papa Ezekiel. Oui, oyo toye nango tokokoma na étape oyo toyaki pona ko dénoncer. Yango yebisaka yo biso toyaka ko sala ba dénonciation. Eloko basobe nango pandil to voyance des prophéties. Eza solo te ezali lokuta. Yo mwana nzambe nyonso zotala biso, yo mwana bakoko nyonso zolanda biso, bolanda eloko te bozomona pa ba prophète. Eza nango na ema. Mama kapashe ko simba eza nango na kisi te. Tegablo na bino na simba te. Te oyo eza kisi te. Nakolongo nango boyitala elongo ka boye. Oyo eza na kisi moko. Ngelo kangunza yana na simba te. Oyo eza eloko moko. Mais ozomona ke eza ema? Na omona. Eza ema, babalusaka ema. Olingi mama soko na croix wana. Na croix wana étoile mama nani olingi nini ezali solo te eloko oyo eza na ema bachaka neti bonache eyana non. Ngamona balusi ema po eyana non. Donc eza je bazo manipuler bino bakoko ema eza na kati so balusi ema eza na kati ya mama. OK. Soko chebo tio ye nango kaka. Ozomona eza eloko moko te eza ema. Tio ye nango kaka. Ngape Saint Esprit za makasi. Ozomona simba siko. Moi ongunza yana butuma asinza yo posimba ki. Pour ça OK, etikali. Omoni ema. OK. Eza nango ema toye ko dénoncer. Ezekiel movema. Eza movema, eza makambo ya solo te. Bokeba bino bandeko. Bazo pesa ba. Eza ba jouer. Eza jouer bazo pesa pour. Oyo eza lokola ege oyo bana babetaka kibuto. Yebishe kibuto. Bana na biso basanganaka obalusi ko mbongo
soki nini wana bazotia mbongo sikoyo na bamikili mosusu bana basakanelaka yango non oui soki mbongo ekoya yango wana basalaka oyo ekotaka ngo nde tolongoli eza joue ekotaka nango awa mondita etelemi ema ekangi yango eza joue eloko oyo bolanda te bapesi bascore ya bamatch me nzambe bakoko aconfondre bango bazalaki mibale na bavatar bapesi bakode bascore match ya lukuta baza na bonzambe moko te bolanda biladma wana bazolata te bolanda biloko oyo te eloko oyo ezali simple jouer oyo ezali rien à voir na makambo etali molimo mambo makimpeve mono akimpeve e mambo makisuni maginsuni c'est-à-dire makambo molimo batalaka ngo na microscope te to na appareil te soko sana poso pesa prophétie to nzambe apesa yo chance to ngolu obiko la mama kapashi eza na appareil te oyo ezali hôpital te mambo molimo ekomaka te lokola microscope oyo banda kosala ouvrir ou faux donc yo ndeko nyonso moni eloko oyo boyebaka eloko ezali jouer eza na ema eza na eloko moko ya molimo te mpe tomoni mpe mingi baye kopesa bino baportemonnaie magique bamosusu bazobimisa bambongo biloko wana ezali bokoko na biso te yo ndeko kokende na bapratique wana baportemonnaie magique te eza mbongo ebimaka lelo esilaka mpe kaka lelo maintenant sikoyo $100,000 ebimeli na 23h58 otikali na 2 minutes mpo osilisa yango soki osilisi yango te bacondition ebandi pesa mama koma pede yango moni bagene baza kokufa bamort sibite ezoya mpo na biloko wana bakoko na biso basalelaki nkodia yo ndeko luka nkodia ya famille na bino yango nde ezali bokoko na biso bakoko na biso basalelaki nkodia yo mutu luka nkodia ya famille na bino nkodia ndeni nkodia yo mutu osala posa nkodia kosomba ngo mpe na mbongo te kobenga ngai mpe te natekela yo parce soki osombi nkodia na mbongo ezalaka mabe soki osombi mpe nkodia ya famille ya bato ezalaka mabe me benga ngai na plus 243 81 54 51 313 beto tofeti fiungura na tete mona kimpeve to azaya vo mona dikanda diako mona luvila diako volone nkodia c'est-à-dire to sala kanalo ba consultation spirituelle abe akosa yote pasteur akosa yote kodia ezali loko malamu na peuple d'Israël bazaki na eloko na bango loko na kodia ezalaki arche de l'alliance tant ba yibi arche de l'alliance ki na mboka musu komi ko boma batu mais bazongisi arche de l'alliance ba yebo masuba na Israël ezali te po ezalaki destiné na bango mais biso nzambe apesaki chaque clan na chaque tribu na chaque famille na kodia na yango donc yo zo souffrir luka kodia na bino zwa kaka ya bino soko zwi ya bino te yango boyoka o kodia lieto ezo senga batu mais kodia o ya bino obengi nga na plus 243 81 54 51 313 nazali moko ya ba spécialiste oyo lelo atelemi pona kozongisela batu bankodi na bango ya famille nkodi ezaka kapona ba Congo te mais kodi ezala pona ba africain nyonso to na moyindo nyonso lelo komona bandeko na biso banande ba cheba nkodi na bango ya valeur okokende aona commerce okuta ngata magasin batu mikuseka bazoteka na kati mona noko mona tete mwasi mais okomutamulai kaka okomona kaka o azali sécurité mais ça bon neni kasi bango nyonso basa ba membre famille bazosalila nkodi ya famille bango nyonso basa ba bénéfique mutamulai wana siko bazwika kaka gama sécurité o aza famille na bango te mais po bazosalila nkodi ya famille na bango donc kode ezali loko malamu olingi ba plus de détails awa télévision ezali arangunga obengi nga la plus 243 81 54 51 313 pe bakoko na biso basalelaki mama kapache loko tobengaka nkutu azowa kakondanga lekwako nkutu azowa kakondanga lekwako engelo ba donc saki ya mutaliboma ezangaka eloko te okomona mama moko atekaka kaka mabele mais mama wana somba 7 parcelles na njeli atinda batu na poto na mbongo wa mabele na biloko bokoko bato seka mais mama wana mbongo yo kaka koma ko sala ba biloko neso azosala papa mususu atekaka kaka tumba kwa zolo mais na tumba ko wana tangisi bana bakomi ba licencié ba docteur bana bakomi ba médecin ba avocat bana balobi papa tika ko tambisa ka tumba ko oyo biso de to zui fana na ndako ayebisi bana yoko to fotika ki médecin oya ko teka tumba c'est-à-dire papa endeng wana to mama endeng wana zana kuto azowa kakondo anga lekwako oyo te basaya ko bimisa wana kuto azowa ezali bokoko na biso oyo mundele yaki ko yiba akomisi yango forme ba porte-monnaie du bonheur parce que porte-monnaie magique na porte-monnaie du bonheur ezalaka différent mais na batu nyonso boyambaka awa ata 20% isa kuto ebele o bakopesa ngo batu parce eza haute spiritualité mais yo muto lukaka nkutu azowa oyo ya bakoko na biso oyo esengaka makila te ngai nazana oyo deja nazali na kauki ya lolendo ngai nazana kauki ya lolendo oyo ya famille na ngai nazali oyo nazali skolo mabele vale antopololo bato nyonso bayebinga na kulungongo koma na bikaka koma na ivraka oyo nga nasalelaka mais yo mpe ndeko oluka nkutu azowa kakondanga leko akoza awa toyaka par mission to ko voyager mes sièges ezali na kulungongo libota pe makambo nyonso ezali na spiritualité sala makasi
Et ça, le gola yo, maman Kapache, ça, la rapé, bah, émission, moussou, na banda, quoi, tu vas inviter quelque part. Mais au Santa Galès, mingwa. Ah. Na plateau. Ok. Et ça, peut la mécanicien, moussou, ako, bah, benga, yaka, na suis pas ni nanzela. Mais so, moni pas ni wana nanzela, komite, arubani. To remoke, to me mangona, na garage. Awa, pe, na koki, ko sala, moussala. Mais misala o eza fuma fo misala ilukaka kaka na télé to na garage kuna na kulongo esika kilongo ezali esika grand temple ezali esika na salle la kango donc yo muto lukan kutu azowa kolanda biloko o ya mindele te zonga na bokoko na biso yo muto lukan kode ya famille na bo deliver pe Kinshasa Kinshasa toko deliver Kinshasa toko ki ko deliver ngo tozana makoki ya ko deliver ngo mais mama Kapashi erreur eza ebele na mboka oyo depuis boke pesa mboka na maître Jésus na stade Kamanyola nini chanze bozo kimboka mingi ya Jésus non maître Jésus azali nzambe oyo to maître oyo comme ça beka maître oyo pas qui mutako oui asa maître maître ngolo ba maîtrise azo maîtriser la spiritualité mais maître Jésus asa mutu to ko finga na plateau te mais ayaki pour le peuple perdu de brebis perdu d'Israël azali nkulu na biso te mais azali mutu asalaki mambo solo pe asalaki bikamo ya solo oto ko finga te mais depuis bo mboka na stade bo PC pas maître Jésus fallait pas pesa biso te fa to zong sambon mboka na fumuki mbangu lokola tango Mobutu balobaki recours à l'authenticité to futu kama una kinkulu zeto Mobutu alobaki ne restriction des manches obi mbongo na 50ka Mobutu asimbi lamba boye to kende na salongo to zonga na bokoko na biso mama Kapashi ba mama na biso nyonso ba kombo na bango chanza ta 3 fois ba vrai kombo botira mama na so taliango ezalaki mususu mais soki na babuku ya kala ba carte ya identité au mona parfois mama na kombo ya Kapashi ke ezalaki prénom ezalaki te po Mobutu achanzaki na ba kombo makamba Jean Jacques Alphonse et Silaki tozobaki na bokoko na biso po Mobutu akekutana na maoche chuk na Chine ai biso me yondenge ni mboka na eza na richesse ndengwana ukepesa ngona bapaya tanke kozana maboka bapaya moya evolution ezala ezate Mobutu aye alobi abala costume o babengaka ba abakos lelo basi basenga biso ba $1000 ya bakabesa soki bakabelo makambo wana ezalaki sute kanga suki ya singa zala naturel choko ezalaki te tozalaki naturel batu banobika bien pe na tango atachoko te ko défier te eza mabe te bote na bokoko kutu banokata tozaki na ndenge na biso pe bakoko banocha bote eza mabe te eza mabe batatuage pe na ndenge mabe pe na ndenge kinkulu na biso eza nango pe mabe te po bakoko pe bakataki mais ezala te basigne moko diabolique ezala te basigne moko boye ezopesa valeur te ezala soit significatif lokola bakoko bakataki awa bakomaki awa sava mais oyo ekomi mole mutu mususu atali assez vraiment penya mobali na ye akomi na kombo wana ekomi salite wana ekomi bakoko bakosepela te donc na tango Mobutu okomona mboka oyo bato banoli ya 3 fois banofuta bato ba problème ya courant ezalaki te Kinshasa ndenge ekomi mai moni wa mbule beti biso nyonso mituka todindi na mai ezalaki te bato bandoko futama mpona nini toyebaki kozongisa mboka na mboka bakoko bino siko bosalaka na kati okutu te papa bosalaka effort nini po bino pe bo présenter makasi na bino ya bokoko et pas chef de l'état bosala makasi nini po bango bata réveil bazara pena na makambo wana bakendaka bakotaka babimaka bazara makasi ya kokutana na bakondi bino siko o bino bozala makambo ya kinkulu makambo bokoko et tout balekaka bino ya puissance to baleki bino na nini on a circuit bakoko balobi ludia lunwa luvanga malozole diambo entangwana donc likambo ezalaka na tango nango biso toyelaka te tango papa na biso Kasavubu azwaki pouvoir mama Kapashi bolamuka mama naso ya biso tozade yango tozoya awa naso ya mpona répondre yo papa na biso Kasavubu atangi na basango mais yebaki pouvoir ancestral papa Kasavubu azalaki na bangunza yango mona le 4 janvier na Imka papa Kasavubu azopesa meeting mais na simane bangunza bazalaki batsasalango bazalaki papa Mbuta Mbenza bazalaki oyo ka Daniel Safolo baka kingunza kingunza bangunza wana bazalaki na se de esalaki ke Mundela komi komona moyindo komi 3 mundela kimaki pe tozwa indépendance na tango papa Kasavubu détournement otoyoka ko bayebi mbongo forage ezalaki te papa Kasavubu soki mbongo eke retour ayeko zongisa na caisse à l'état parce que ayebaki valeur ancestrale première partie politique ezalaki ya bakongo ezalaki ya bako oso moni signe nango batiaka nkodi ya wana donc ezalaki na ba valeur ancestrale ezalaki mais tango oyo ba constitution oyo nano bayebi valeur ya bokoko na biso te pe ba kontebele ba yebeli ete bokoko yango wana
chef coutumier nde aza mutu abokoko po bayambaka ba chef coutumier alors que chef coutumier aza mutu abokoko te aza homme spirituel te chef coutumier azali mutu bapesi étendue de terre asirvela ke mabele na biso banda awa esuki awa mai na biso oui ba chef coutumier batomboka makasi solo bili kamba bo donc bakotomboka te parce bayebi ngai oyo nazali nani bato molimo bazomona koko mutu afandi awa mais yo na miso musuni ozomona jeune afandi awa alati costume mais bango bayebi makambo na soloba soki mai nakobangisa te nazo biso vérité soki mbisi ezokufa te na mboka maladi ekoti na mboka bakoluka ngai ngunza chef coutumier te ngai nakoyebisa chef coutumier soit makazu soit eloko boye telemela na position boye esala prière boye mpona kostope eloko oyo donc ngai nazali ngunza ye azali chef coutumier me bakonzi na biso bayebi yango te yango tolobaka ntango nyonso tozongisa mboka oyo na maboko ya bakoko na biso hymne national faut ezala modifié place toyembaka nous bâtirons na futur faut elongwa dressons nos fronts longtemps courbés do biso moto yebi ke bafo na biso eza nango nano courbé babiloko wana faut kolongwa na hymne national pour hymne national eza na vibration nzoto papa na biso Mobutu po nzoto papa Mobutu pe azankulu ezape nkulu fo azongisa yango fo tozongisa leta izo acha ba moye bazongisa yango nzoto papa Mobutu ekotelinga makuna te bana Israël tango bazobima na kati ya buumbo na Egypte bayebisi bango babema na mikuwa ya ancêtre na bango mais biso boni bino bokenda kotanga Bible wana boyebi valeur mikuwa ya ancêtre lokola Mobutu ti lelo ezo traîner na kati ya Maroc eza malamu te mikuwa wana nyonso fo ezonga donc pe mboka oyo ba 22 provinces oyo eza na ba province sous papa mama kapachi biso tokendaka ba voyage pe voyageaka bureau ya gouverneur awa kutu donc awa tokobenga ngombe milingi bureau ya gouverneur nete shop c'est que bangunza ndem bange avion ne koya kuna na ba ministre na kati vous expliquez spirituellement non spirituellement te mutu akoluka malheur mboka oyo azali te un vrai mutu akoluka bato basala accident te ba avion na biso nano basala ngo bineti ba contrôle eza bien te eza ngo ba chrétien malamu te wana eza nini te donc eza bokoko eza na rien à voir eza na kibomoto nde na ba suivi na biso ba biloko yango ezali te OK. Pour ba Air France eza rarement oyoka kesali crash. Ba étape ba aérodrome na biso pe ezali contrôlé te. Wana eza naturel eza biso bangunza te. Donc biso bangunza tolingaka kimia, to biso bangunza toyaka ko dénoncer o ezali ya mabe, ba pratique o ya mabe. Donc yango toyaki lelo pona ko leka susu awa comme toyebaki ba partenaire na biso bazali banda mboka balobi toya susu epai na yo mama kapashi ko pesa susu ba message. Mais ko côté nga na monoka jeune. Non, kasi mukolo ezali oyo tokozala na kikoko tokotia ba moyen tokoma isika ya musala okomona toyeko dénoncer ba pratique oyo bolanda yango te oyo ezali nango jouer eza na ema bango moko basalaka yango mutu moko te akokoya kosala ko prédire to kosala prédiction na instrument ezali lokuta bolanda makambo ezoleka na télévision te bokende kosoba porte-monnaie magique te mais kasi bobenga biso na plus 243 81 54 51 313 boluka ba code ya famille na bino oyo bakoko basalelaki to bozwa nkutu azowa kakondonga lekwako yonde kozana maladie tolobi bien ozana malaria kende mela kinini mais benga biso to accompagner na prière ozana problème ya opération kende basala opération mais bakanyonso oyo ezali spirituel aussi solution te impuissance sexuelle mari de nuit femme de nuit ezotika yo te obalaka te obotaka te mobali akima yo mwasi akima yo oboti mwana komi na 4-5 ans okoka koloba te ba problème nyonso tamboli koki kozwa solution te ozwaka mukanda te benga biso na numéro to PC plus 243 81 54 51 313 bolanda biloko zoleka na télévision te mutu alati biloko na ye abandi kosala démonstration nde wana kopesa solution ezali solo te beto muna kimenga ko toti sadila e beto muna kisi kya mundele ko beto toti sadila e yau toti dia ndefi van toto mbangi musulu mbangi muna kisi yoyo kya mindele ko me muna nzila yoyo bankulu setu basadila tata Simoni Kimbangu ne ntwala ni ne Philippe Mbumba muna ntie mungwa ye masa basadila ebeto pe bana yao toti sadila e monongeti sadila muna lulendo kya meko neti nyakisa muna lulendo kya meko muna ngolo kya meko me muna ngolo kya nzambe apuntu lendo bisimbi bya ntoto bisimbi bya maza yao toti sadila donc yondeko ozana ba difficulté ozana ba problème oyo solo ba manano awate noter yango benga biso komela mama kapage to komela ngai moko na WhatsApp to kozala la bienvenue to koyanola yo partout ozwami na monde entier. Merci, ba remerciement ezali. Oui, ba remerciement muna ba ndeko nyonso ya ntila Congo bino ba to basana Allemagne ba ndeko nyonso ba tuko ya mbanga récemment na Belgique na pesi bino mbote. Merci na mbuta mavingidi o azalaki na France
pona koyamba biso. Merci na ba partenaire na biso Kadulu Trésor oyo bayamba ki biso na vraiment malamu na France to pesi bino merci. Biso to so continuer musala to yaka awa pona kofinga te. Esika oyo bolomoni tolobi mabe bolembisa biso, esika to bi malamu bo pesa biso flair pe bo pesa biso ba proposition. Biso to yaka ko dénoncer oyo ezo mema nzila kongo na mabe parce ngai nazali longi, ngai nazali guide spirituel. Musala langa liboso a part ko pesa batu ba traitement, a part ko pesa batu ban kodi ya famille na bango, a part ko pesa batu ban kutu ya famille na bango ba zo mbongo ba evre ba za la malamu. Eza d'abord ko pesa batu enseignement parce que ceux qui mabele oyo ba saclete ba balusité ceux qui boit ki atambuma ceux qui eza préparé te mabele wana moyembo mebota malamu ezalité biso to yaka ko dénoncer lokola eloko oyo biso to bata molimo to yaki ko dénoncer yango ezali solo te etika ko perturber bino bandeko to yaki ko dénoncer ba pratique oyo ya mindele to songa na bokoko na biso na bandeko na biso mindele to zaka na conflit te botinda bana ba kende kelasi batanga alphabet ezali mabete tolati costume ezali mabete télévision tozo sali la mundele asali eza mabete mundele pe nzambe ampungu tulendo kaka sala kiye mais biso na bango to sala problème ya culture batu na batu ba garder bandi na bango baza na mvulusi la bango maître Jésus biso pe tozo na mvulusi na biso fumu kimbango place ka isa problème yango wana ben biso na mindele to sala problème te échange culturel fo esalema mundela yena oyo biso to yena oyo et plus na invention nyonso mama kapashi ezali moyindo mutabandaki invention omoni na Egypte ba no salela kalo ngelo ba hu les mots hu baso benda mai na puis boye na puis perdu ru ezo baluka place industrie et uta na mutuka na yo toujours monter baluka na montre na yo eloko baluka na grande industrie nyonso na pareil nyonso eza na ru eza na kati et uta ipana biso premier tissu et uta en Afrique donc biso na mindele to sana programmité komela kisi ya mundele eza na programmité o melikisi na yo o benginga na plus de 143 81 54 51 313 oza na problème ya finance oluka kan code ya famille na bino abe akosa ote oyoka mama papa kufa no kwa kufa bozaki na code ya omona yango te bozana chambre oyo boyoka ka batu balobaka papa kufa bokoka kokota te bokoka kofongola te bozana coffre fort to bozana code ya ezali inactif ko hésiter te ndeko benga biso na plus 243 81 54 51 313 ozana ba problème nyonso to lobi na oyo to lobi te mais oyo etalika ka spiritualité to etalika ka ezomoni yango anormal na vie na yo ko hésiter ndeko partout ozana ko hésiter te plutôt ndeko na ngai partout ozana monde ate benga biso to sengaka makila te to salelaka na makila ya batu te service nyonso ezana lié na sacrifice humain to salelaka te ya utoti dia ndefi muna kisiko muna kimungu kuna nzambi kaka toti salila beto muna mungu wa entiemaza to salila kaka nzete mai mafuta huile oyo nzaba koko na biso basalelaki pe biso pe bana yango to so salila donc bolanda eloko so leka na ba télévision te biloko oyo eza lukuta ba prédiction wana eza lukuta yango to yaki ko pesa bino lelo ba enseignement mais eloko oyo ba koko na biso basalaki page basalaki misala mais basalaki accompagner na bankodia bakoko na biso bazaki accompagner na bakuto azo wane to pesi ba exemple mais yo linyo kota en profondeur code na bino ekima oyoka ngoso en code na bino ozoko souffrir oluka ya code ya famille otamboli na ba maître spirituel oke wapi ozu yango te oluka ozo en kutu ba rouler yo omona nyoso kuikomona tangu na yo koki benganga na plus de 143 81 54 51 313 bika nzambe apungutulendo kakala yeno kalupambukila kalukeba bika nzambe apungutulendo katela sisikiani ekalusakumuna yenge mu makanda izindinga za zonsono ingepe mama kapashi bika nzambe apungutulendo kakala ingeye kalusakumuna tika nzambe bakoko azala na yo atala ilongi na yo epai na ye parce que ndimi kopesa moko ya voix na bango aleka esika oyo bakoko balobi oyo koyamba bino biso peto koyamba ye bakoko balobi oyo kopesa bino mai biso pe tokozongisela mai yeba ngona mukulu lelo na passage na biso mai ekokauka susu na esika ote comme ndimi koyamba oyo azali moko ya basali oyo ya bakoko na yo oyo pesi valeur na culture africaine oyo pesi valeur na oyo ezali enseignement ancestral yonde kolingo kota na groupe WhatsApp na biso yonde kolingo lisoka ba enseignement bakoko na biso baliaki ndenge nini babina kindenge nini na salaki émission batu balobelinga mingi pona mahamba kinzonzi parce que na lobaki kinzonzi en français c'est l'échec parce que totalaki kinzonzi ya ndewe mwana na biso ya mwana papa JB tosomona bazo sala kinzonzi na papa Constant Kimar mais en français mabe échec mambo makinzonzi muna français ko jamais bakosala kinzonzi na français foka na munoko ata ku chef de l'État ayakiwana
Faut baloba ngo na Kiyombe, baloba ngo pe na Chiluba. Parce que papa za Muyombe, mais maman bida za Muyombe. Mais bango comme français au voisin l'homme. Non 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 non. Mobali yeyo. Mobali yeyo. Soki mobali ayebi bala dialecte na bisote, il fallait nde baluka interprète. Kasi baluaka pe. Baluaka kasi comment so nzonzi. Mais nzonzi comme était la français non, voici nous sommes ici. Non 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 non, kasi yangwana eza échec. Culture na biso ce que na kubunga. Kinzonzi basala kangona mu français te. Français za mabete. Français za toza ba komisa biso si la colonisation ba komisa biso lokola pays francophone. Mais biso toza ba francophone te biso toza ba Mangala, ba Congo, ba Swahili, Chiluba. Ezalaki mariage to prédote coutumière. Tant abida ke nani akefuka Daida kefuka papa na ye. C'est ça. Mais fallait Rwanda mobali tant waye bakanga kama fula. Na biso ba Congo 4 coins ya mafula, fallait to mona ta makazu. Ozo la kisaki bakangi mafula. Tomoni le kona te. Biso tomoni. Mais ça na comment ko bunga on dirait ba. Donc libala balingi ba changer yango papa. Bo changer mabala te. Yango so na ba jeune mi bazo bala, mabala humilité pour et panzani. Libala ko mona bakena Hilton Hotel, bakena Hotel du Fleuve, 6 mois kaka makambo ekomi kobima. Pona nindi ba service coutumier ezo kende malamu te. Yo ndeko oyebi Kikongo te, oyebi Chiluba te, oyebi langi na yo te. Boluka na bato bayebi ko sala kinzonzi. Parce que lokola papa JB azali star. Libala wana eza libala mabala sai mina ngwebele. Mais bango baza famille moko baza star. Mama Mida aza star, ayebani monde entier. Bana wana tomona kina ba procès ya papa Kabere. Do ba yebani, ingeza la pe loko moko lingeke teka susuki kitini na biso. Mais kitini na biso teka makiti. Déjà moi na fois yana lamba liputa. La compagnie pété. Mais à quelle heure t'as cousu? Maman vous t'as lati liputa la première dame aye ba qui valait la lati liputa. Mais moi na ye déjà na cousu. Eza nango mabete. Biso pete ko lagisa bango te. Mais to solo bakana ba oyo ba ko bala prochainement. Faut ko landa culture. Nzonzi normalement faut za moyombe. Faut ya ba ye ouais. Papa wana penza. Même papa te mimi ngape na za nzonzi. Oh yo ko sa. OK. Yo ko sala papa bien pour ça makam. Masala ka kinzonzi. Non culture ndenge nini? Non babo kilo bango yo wapi kotolo kia porte ba pesi ni enveloppe ya kotolo ba li pe fala zala bo mais ça peut mettre papa chéri déjà isa ba chèque ezaki mo ba raté na ba chèque ezaki trop wapi kotolo kia porte faut ba pesa biso enveloppe ya kokotela na porte to moni na enveloppe ba tia wana na mesa ba li pas continuer ni bon to fandeli awa nini to moni na gi lettre na bino ba introduction to ngito yeba na les deux familles oyo nani yo mona na biso lagisa biso Tusa bakala. Inge nsusu keto kento, fisonge la tusu ya yaka. Donc va défiler pe. Donc ta luki, ate pesa iloko wana mama kazu, bakangi mafula les 4 kwe bazol ba Chiluba, bazol ba lingala, beauté de la culture. Mais oye comme que papa consomme oh non, nous sommes ici réunis, les deux familles, bon tu vois non. Maman nièce pe na maman jiba ya pe ana moi koko na ye. Aye, maman nièce ata ko lobate. Te ko ya na koko. Akoya pe na koko na ye ko pesa pe beauté. Mais banzonzi fallait bazala. Soki mobali aza étranger. Neti yo mama ka pashe ngo bala neti étranger. Ayebi bakili ba dialecte na biso te. Nzonzi akozala kaka ya muluba. Oza muluba no? Ngaza muluba te. Oza mu ekolo. Ngaza 500 ba nyonso. Oza côté ni. Ngaza bandundu. Bandundu. Oza muta bandundu. Bon pangi ngike lingwashi beto ngeke. Ngeke baka ngwashi mosi. Si bakala ina saba kingwashi ve. Ouais. Ne bagay tubila bakal beto baka interprète. Interprétera makambo ezoli. Makambo nzonzo so bana Kikongo, bazobi sa famille wana sote na français. Mais Kikongo fo est vrai. Makazu fo ezala, nzamba fo ezala, bakangi mafula. Engesa la susu beauté. Mais libala nyonso o basali o babengaka kinzonzi na français eza échec. Et lequel Lix makasi? Non, Lix c'est ça bien. Lix wana fali bakene sala ngotamba bimaki libanda na fête na bango. To pekisi Lix te. Mais kinzonzi la cérémonie la coutumière. Beauté na ngo lingezala to yebite so basala ki to basala ki te. Nyoso yango wana. Mais oyo to mona ki na caméra ingezala beauté nango ingezala parce que JB déjà na sala ba émission oyo ndeko na biso azaka na poto JF ifonga lobi obasi bana ba mise ba bala kate ngana sala ba émission za na internet no baki tango ekokoka bakobala mais na libala ya mwana JB mobali wana JB ayebisi mwana ne ya mwasi ke awa na jino nani suki nani wana balaki yope oso ya turo so bala mwana papa déjà sala kini apambo la ki mwana pa yambiango maloba yango ba parambo yibisaka bana toujours maloba malamu
même kanda même mwana sali nini maluba malamu na ba parents ezate ke ba parents osilike li mwana aloke po masoki na tatouage siko loibo mi mwana okelinga nini te wana sikoyo eza mabe papa maluba malamu na bana pe boyeba kutosa ba parents pe makambo oyo epesa biso leçon même bokaboni na mwasi na yo na mobali na yo boya na ngona ba internet te boya kofinga kana internet te tala lelo shibe na amida basangani pona libala te mais basangani na cause moko ezali noble o ezali libala ya moi ils appellent 4 ils appellent 4 si bazana ba neti ba kole bo ba papa ba sundola na maternité ba papa ba sundola maternité mwana tika la gaga ya mwana surtout mwana ya mwasi ata papa sundola ki yo tangisa ki mwana tika makala moto na mtu ya ya papa makala moto ya ye pesa ye doti na ye pesa makila na ye kotala iloko na te mama kapage fardo wana tika yango ya moso mwa mobali ya bali kasi mwana mobali kobali sa ezalaka problème te vrai au bonheur ya parent eza ko mwana no ya mwasi ya bali esengo oyo jibi azalaki na ngona libala mwana na mobali na oyo ya mwana ya mwasi eleke le mwana ya peleke ba vrai koko ya jibe oyo akwa chérir mingi eza bana no ya basi ne bana mibali bakokende na koko na bango kote ya mama kozala na fardo te mobali otangisaki bana yo moko kosala erreur wana te na culture na coutume na biso lelo tozoso baka biso zo bangunza tosungaka bato okomona mwasi abota bala normal mais azobota te mais peut-être ezaka likama muke po papa soki divunga te po papa soki costume te omona na kotela bona bi papa na mino fandaka wapi wafandaka place boy bengela ngai papa biloko no yango fungola mwana motema aboti tozana ba témoignage ebele yango biso toye comme pédagogue côté ya bino situ basi ata mobali asala mabe obokola bana yo moko na pasi mena era libala en tout cas faisons ça motema sima ça fait bango ba sundola ba oyo pe mibali ba sundola ka pe baza mibali moko oyo bazali na ndoenga te yo papa pe osundola bana na yo yebaka ngo vraie richesse ezali mutuka te ozotambola nango vraie richesse ezali visa te ozotambola na monde entier vraie richesse na yo ezali bana na yo parce que ekokoma na moment moko yo kozala makasi te papa ekozala esengo oza milliardaire oza na mbo bandako ebele mais otikali na Benjamin oyo akosimba yo papa tokende na sokola yo soki oza na Benjamin te akosimba yo papa tokende na sokola yo okokufa na solitude luka obenda bana na yo ata conflit na mwasi wana ezali luka osangisa bana bakoko batikeli biso kinzonzi tozala ensemble ata bozomaki problème bokota bana na ba problème te bana pe bakota na ba conflit ya ba parenté okomona balelo ngai na yo tozoswana mambo na biso mais mwana bandi kofinga ngai mwana koteli mama to papa ozwa pe papa ezali mabe ozolata ba fardo na bokoko na biso ezalaka te donc topesaka conseil na yo ndeko peut-être olukaka moyen ozongela mwasi na yo tosenga mwasi no mama mwana no sundura bana pardon okokaka te tango nyoso komaka pre osala ngo eloko moko eyelaka yo ekozala pe bitumba benga ngai luka ngai to sambela tokene senga mwasi wana pardon andima te biso tosala premier pas tokoya na biso na vantar te ke opesa biso facture ya ba dépense no sosalaki mais to bandaka place ye azali wana ekozala iloko moko ya kitoko pe bolamo ekozala na kati ya mboka batu nyonso bako évoluer batu nyonso bako changer donc bandeko nyonso bozolanda ngai tozala bomoko topesi félicitations na papa na biso JB Piana topesi pe papa Wera félicitations batu balobaki mingi bakobala te ba pasteur oyo lukuta balobaki mingi mais biso to sepeli po nzambe bakoko oyo biso to ndemelaka a confondre bango bana bango na bali bana esengo ekomi même ba raté mike ezalaki na ba plan oyo to lobeli mais c'est le plan coutumier en tout cas bandeko na biso to sepelité et l'équilibre malamu félicitations mais kinzonzi en français eza échec donc kinzonzi ça les makana français te jamais beaucoup comme ça kinzonzi makamba français makamba de tikiti francophone non kinzonzi faut ça na chiluba faut ça na kikongo faut ça na lingala jamais présentation de couple na kinzonzi après d'autres to ya d'autres que ça na français faut ça na ba dialecte na biso donc yango tengai to ya yondeko mususu nano yebi culture te to muto oyo omonaka bokoko na bino pasteur moko te akosala libala na yo soki boleki na coutumière te la coutume prime elingolo batike soko na ndima makutime okomi na bokoko non onga na yamba Yesu to na bala Yesu za problème te même bokoko na yo iso prime même Yesu maître Jésus akendaki na temple koza enseignement ya bokoko na ye
donc tafutuka mona kinkulu zeto tafutuka mona nzila nkongo oyo ezalaki eloko tolinga topesa comme conseil mais na nyonso tu wana fete eleki kitoko topesi papa JB bravo félicitations bana na biso pe félicitations kutu toyoki mwana wana bali moseka ne tosoyoka na ba réseaux sociaux et puis félicitations pour l'encadrement ya ba parents et puis si vraiment eloko moko ya kitoko en tout cas nzambe ya bakoko azwa lokumu bino bomoni exemple papa na mama JB baboya na mwasi ne amida depuis kala mais to mona place JB afinga amida te to mona JB aboka mbokela te amida place aloba ezate mais na cause noble bango wana liloyo basangani bafandi esika moko pona esengo ya mwana na bango donc yonde kolandi biso bolimbisa biso le tolobi esika tolobi mabe esika tolobi malamu bopesa biso merci bobenga ngai na plus 243 81 54 51 313 ngeyo na nsatu kya nkuta zo wakakondo kalekwa ko bon kodi ya famille kekeno ke tisosa to oyo sana bakato lobi oza maladie kene na hôpital omelaka kisi na yo attention continue kisi ozana kiti ya diabète continue kisi mais benga biso to accompagner quoi na prière bako sayote biso na bakoko na mindele tozana conflicté mais ma maladie oyo kaka ezali spirituel aucun otamboli juste solution te de esika biso to salaka ba service na biso to salaka na kisite biso to senga ba sacrifice imete ba tumusu ba mona na lata bilamba na kata kilongo peut-être to senga non biso to salaka mai mungu nzete mafuta yoyo tata Simon Kimbangu kasadila ba kuluzetu basadila ebe to pe bana ya uto tisadila beto ba bonso munanzila Kongo tafutuka mona kinkulu zetu tafutuka mona nzila tata Simon Kimbangu ne Twalani ne Philippe Mbumba bisimbi bantoto bisimbi bamaza yoyo basadila ebe to pe bana ya uto tisadila nzambe apungutulendo kakale yeno nzambe apungutulendo kalubambu kila diaka mama kapashi tika ete nzambe bakoko azana yo papa Simon Kimbangu arene ne sika oyo bakoko na biso nyonso batala yo nyonso ya yo ezala kopamba ma peto pesi yo kuna muto aza photocopie na biso 6 muto aza muta papa Simon te na grand car ba côté na bino kuna babi bo moni ça rappelle bango ba film makamba grand car oyo ekoloka émission mobimba premier grand car ezali problème moko ezadanu kuitia ba chauffeur papa Simon te eza papa Simon Kimbangu te ezana trois aspects na salela ngo émission mobimba mais tokozonga na mais na pesa ka accident eza provoqué ba chauffeur na biso bazana reporter. OK. Ba chauffeur wana soka ke batadi azongi bazaka na prime ya $50 balala ka sute chauffeur oui yango ba wela kata chauffeur muso moni ki asala 2 mois alala une fois na ndako na ye mais moi si nazana zeli donc ba chauffeur bazana reporter ba chauffeur na biso baza discipline te balingi ba kwiti balingi reporter ba matsaka basi kolo kuna yango wana premier deuxième point bazo so mbongo ebele péage le plus cher du monde eza ya biso moi te mais comment nzela ezala nuka muke éclairage public ezali mambo ebele ezate yango wana pe troisième chose ezali eloko tobengaka politique ya nabiso ezali kitoko te parce que soki lelo bazongisi train babongisi barai bazongisi train marchandise ba accident ekosila nango mambo ekosila nango mo accident existaki depuis basala mituka mais o ekomi na bakongo ezali trop donc tokoyela ngo fona émission mobimba to décortiquer ngo ko ezala kitoko. Merci en tout cas pour le passage na yo na Capage Télévision. Merci na walandi biso en tout cas numéro ezali toche wana et puis tokutani prochainement na numéro asika bye. Capage TV. Capage TV. Capage TV.